Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyo kaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyoka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yangoya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakani na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. bandeko babolingo mbote na bino baibomisa na kolanda Radio Zumel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi Monsieur Pierre Maziza oyo ayeli biso lisusu sujet ya sika oyo alobi ete akolobelela lolenge ndenge nini ba prêtre catholique bazali ko intoxiqué bandimi na ba prière na bango ya dimanche pona koloba ete bakende ko s'enrôler te pe bandimi mususu bakomi ko yima bandimi mususu bakomi ko mona yango penza ekomi gênant ndenge nini ba prêtre catholique bakomi kokota na makambo ya politique pe kolandela yango pe ko intoxiqué même bandimi pe tokolobela lisusu ba makambo ya rassemblement wana nyonso ezali ba sujet oyo Monsieur Pierre Maziza abongiseli biso kasi ya mbote tokoka kolobisa Monsieur Pierre Maziza tout d'abord to baluki bongo epai ya Monsieur Denis Kakoka
merci mingi mpona présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi papa Roger. Pe mbote na yo moko, pe mbote na papa Botamba, pe mbote na mama Rosalie, pe mbote na ndeko papi Tamba, pe mbote na ndeko profa wa profa, pe mbote na ndeko Maziza. Bon, to landa pe mbote na bosalite pe kopesa mbote na bandeko oyo bazali na kati ya boîte oyo bazali kolanda biso. Pe to landa lisolo oyo ndeko Maziza memeli biso na pokwa ya lelo. Pe soki mwa mutuna ou bien po mwa commentaire ko bakisa ezali toko bakisa. Merci papa Roger nazongiseli yo malo. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, on attend au Tobaluki Bongo Paya, monsieur Profa de Profa. Monsieur Profa de Profa, merci mingi pour la présence na yo na kat na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya radio Zumel 1000 to pesi yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Merci papa Roger. Merci à mingi peda denge na kuta tout na bino lelo. Na biso na biso tobetaka na pesi mbote mingi na yo moko nano na pesi mbote na papa Botamba na mama Rosalie na zonsi pe mbote na papa Maziza ye akopesa biso lisolo oyo ya ye nango na pesi mbote na papa Denis Kakuka na papa na papi Tamba et puis na bandeko mosusu bakoya na bao baza na boîte so toyoka lisolo yo papa nani Maziza ye nango bongo tota ndenge évoluer. Merci. Merci, monsieur Profa de Profa. Alors, on attend au Tobaluki Bongo Paya, monsieur Papi Tamba. Monsieur Papi Tamba, merci mingi pour la présence na yo. Na kat na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya radio Zumel 1000. To pesi yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Merci mingi papa Roger. Mbote mingi na radio Zumel 1000. Ok, bandeko bolimbisi po ete monsieur Papi Tamba awuti kokata na bino moko boyebi ete ba pareil oyo tosalelaka ezalaka mpe na bakaprice na yango wana monsieur Papi Tamba azali lisusu en ligne te mais soki azongi tokozanga te kopesa mpe maloba po ete akoka kopesa mpe makanisi na ye na kati na masolo ya oyo monsieur Pierre Maziza amemeli biso. Alors on a baluki bongo epai invité na biso ya butu ya lelo monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi na ndenge opense lisusu koya kopesa implice na oyo etali bongo masolo ya mboka na biso kasi ya mbote nakoka kopesa o maloba po oyebisa biso eloko nini mpenza oyo obongisi na kati na masolo wana. Tout d'abord équipe mobimba ya radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci papa Roger Ngape Lokola na pesi yo mbote, papa Jacques mbote, mama Rosalie mbote, ndeko profa de profa, Denis Kakoka na pesi bino mbote, papi Tamba soki azui ngonga ya kozongela biso, na pesi mbote na bosanite balandi nyonso ya radio Zumel 1000 na pesi bango mbote pe kimia na mabota na bango. Na bandeko oyo tosanganaka na bango o bazwi ngonga te ya kozala na biso na pokwa ya lelo na pesi bango mbote. Merci papa Roger na zonselio maloba. Merci monsieur Pierre Maziza na tango pe na bosanite nazali kopesa mbote na bandeko nyonso o bazali kuna kote ya boîte o bazali kolanda biso na butu ya lelo. Merci mingi pona présence na bino pe temps o bozui pona koya koyoka biso na butu ya lelo. Kasi lelo oyo ezali bongo mokolo monsieur Pierre Maziza ayeli biso po ete alobi azali na ba sujet oyo ezali kotungisa ye pona ndenge nini ba prêtre catholique bakomi ko intoxiqué bato pe ko kota na kati na masolo ya politique ko yebisa meme bandimi mosusu na kati na bamangomba bokende kosarole te bamakambo ndenge na ndenge alors que bazali kobosana bato nyonso tu oyo bayaka kosambela epai na bango nyonso tu bazali kopartage même point de vue na bango te ata kutu bango bazali kozwa mwa part ya bato moko boye po basauve bango mpona bato wana bazwa pouvoir
kasi bayebaka ete politike ezali eloko oyo lingomba ezalaka toujours na katikati, lingomba ezwaka parti pris te. Yango wana lelo Monsieur Pierre Maziza tokoyoka yo na masolo wana nyonso tu oyo obongiseli biso. Sans plus tarder, Monsieur Pierre Maziza tokopesa o maloba po ete oyebisa biso to ofungolela biso masolo oyo yo bongiseli biso na kati na sujet oyo memeli biso pe nsima na yango bandeko bakozala na bamituna na bango tokozanga te kopesa bango occasion batuna mituna oyo mpe bakomaka kote ya boîte tokozanga te kotanga mituna na bango. Sans plus tarder, Monsieur Pierre Maziza maloba ezali epai na yo, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger, merci. Na balandi na biso ndenge bazolanda biso na pokwa ya lelo. Mais Papa Roger nakanisi likambo oyo tozokolobela lelo ezali likambo moko ya pasi. Pasi pona nini parce que ezali tozolobela basali ya Nzambe. Basali ya Nzambe oyo pe ya mukete oyo ya lingomba moko ya monene ya Église catholique na mboka na biso. Pona nini ezali pasi? Parce que Papa Roger soki tozongeli makambo malamu soki totali nakoki koloba lelo l'Église catholique est à la base de tout le mot que biso ba congolais tozo ko subir lelo. Nalobi bien et j'insiste sur ce point là. Bazali à la base ya makambo mingi oyo ezokokotisa pasi na mboka na biso. Pona nini nalobi yango? Papa Roger nakanisi mboka na biso tozali une jeune démocratie. Démocratie ekoti nanu mingi na mboka na biso na ndenge vraiment ezali na ba mboka oyo ya ba mindele te. Soki otali na mokili mobimba mosali ya Nzambe azali mutu oyo bayokelaka. Et parfois ba oyo bazali très naïf oyo bakozwa maloba na ye lokola kaka maloba ya Nzambe. Mais na mboka na biso basango bakomi ko abuser na comportement wana. Bakomi ko abuser na statut wana plutôt oyo bango bakomi na yango. Pona nini nazoloba? Parce que soki otali basango na bamboka mususu meme na oyo ya biso moko uzomona basali babu ebele meme na bana. La pédophilie ce n'est pas seulement en Europe, même na bamboka na biso pédophilie wana existé, mais et plus na milieu ya basango nakanisi soki nous parlons, ce qui te zoloba sérieusement, au mona, même na niveau ya ba théâtre, ba comédie mususu, oyo ba bandaki kodroba, aussi au mona tolo ya sango, mwana azongisi nanute, okomona yango lelo. Donc, ekominde mwana, mais maintenant, nous parlons sérieusement. Nous parlons sérieusement. Na 2011, ba oyo, ba komisi biso na situation ya lelo, ezali ba sango. Na déclaration na bango, ya ba résultat ya élection. Tokoki jamais lelo, kobosa nake, tout est parti de là. Opposition oyo toza na yango lelo, il se base tout ça, même l'Église catholique a dit. L'Église catholique a dit que, bah, résultat wana, ezali, ko refléter ni vérité, ni réalité, ya ba urne. Tala esika enemi biso. Tala esika enemi biso lelo. Tomoni, makambo oyo ya l'île de Gorée
basango bazalaki na kati. Makambo oyo ya Nations Unies basango na kati. Et quelque part makambo oyo tozoko vivre, makambo oyo tozoko vivre oyo ya dialogue oyo ya Senko, bakor oyo ya Senko, ceux qui ont réfléchi aux homona, est-ce que chef de l'État asundole laki bango likambu yango te? To réfléchir nanu ndengwana ke bino nyonso oyo tokosala bino boyo komema mobulu, nyonso oyo biso bokosala bomemi mobulu, bozwa nanu bosala. Résultat oyo toyo komona na suka ke bakomi na esika batu oyo bango basololaka na bango bazokoka ko convaincre bango te, et bazokoka pe ko critiquer bango te. Na oyo alongwe na proposition ya kozala bopesa biso 10 candidats poto pona bolongwe na 10 ti boye kokoma na 5 bango wana kaka ke mutu moko. Mais lelo ce n'est pas Félix qui fait la conférence de presse à wana mikili ya poto. C'est que na kati ya rassemblement wana batupe ya mayele bazali balutunula biso toyebi ye banda conférence nationale. Qui ne le connaît pas, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Badeli se sanga wana toyebi bango. Mais pourquoi bazoko batama na sima ya Félix Tshisekedi? C'est que likambo mususu ezali. Mais basango n'arrive pas à dire que makambo oyo bino bozo sala parce que ils sont là dedans. La preuve en est que un chef de l'État a nommé mutu ya bino. Donc esika oyo yo lembaki basanza olobi, mais comment kaka modalité? Pourquoi venir encore faire des déclarations? Ce qui botali malam, pourquoi venir encore faire des déclarations? Yangonde nazo koloba ke basango na biso bazali, donc bazali kosala ndenge nzambe asengelaki o nzambe atindaki bango basala. Parce que bazali na base, à la base ya ba désordre nyonso. Papa Roger makambo oyo nazoloba ba oyo bazana Kinshasa, que ça soit batu ya majorité, que ça soit batu ya opposition, ba oyo bazoko kende na église Saint-Pierre na suka ya messe boyebi kaka ndenge message ezalaka. Message ezalaka sango akotangela bino, atangeli bino, voilà message oyo zali avant aloba na bino bandeko bokende na boboto. Sango akomi kopesa kosala propagande ya politique. Ndenge bino bozali wana bino bandimi na biso bolanda intoxication oyo ya pouvoir te, pouvoir oyo azoko nyokola bino, azoko nyokola bato. Soki bakomi awa na Kinshasa bokende ko s'enrôler te. Mais est-ce que sango wana na yebite na emprunté ba mo ya nguza carbone te ndenga lobaki ke basango oyo biso to yebaka bazalaka na mandefu ba oyo bazangi mandefu? Je crois que sango wana azali jeune, je crois na lobi ndengwana. Mais ce qui aza curieux c'est que azana moi be expérience. Papa Roger, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu na Kinshasa? Ce qui désordre ezali na Kinshasa oyo na ba pillage wana
Mais bisoto yebi que il y a des sœurs na Kinshasa qui ont été volées, violées. Ba maser mususu ba viola ki bango na Kinshasa wana na ba trouble ya nino wana. Et puis lelo oyo biso pe tozoyoka. Oyo ozoleka na Kasai. Est-ce que sango wana akoki kozala na mayele te ya koloba ke makambo oyo nga nazoko bimisa na monoko na ngai eza na ba conséquences nini? Parce que soki otali malamu, na église on prêche la paix, on prêche l'amour. Okoki ko prêcher te makambo oyo na oyebi kaka na kati ya église wana ke batu bazali ya ndenge na ndenge. Ezali batu ya bakan ebele. Mutu aye koyoka nde maloba ya Nzambe, liloba ya Nzambe. Aye koyoka maloba ya politique te na kati ya église. Donc, ekomi très gênant na batu mususu oyo bazoko kota na ba église. Je parle aujourd'hui précisément na paroisse Saint-Pierre ya Kinshasa. Donc, Papa Roger, batu ekomi ko gêner bango. Et batu pe ba komi koloba malamu kutu na kende nanga messe ya samedi ke ya dimanche pona ko kende koyoka mabakambu ya ndengwana. Mais finalement toyebi na limite wana oyo bake kosala na kati ya église. Mais ezali ndenge bino bozo kokota na politique, ndenge bino bozo ko participer na comportement ya ba politicien. Senko. Mais Senko ezali nini? Ezali lingomba ya ba évêque. Mais évêque na évêque azoko représenter diocèse moko. Archidiocèse ezali mangomba oyo neti ba na koki neti ba province ecclésiastique. Tozali na yango 6. Mais ce que ozui 6 wana ba province ecclésiastique ezali les 6 anciennes provinces oyo ya 1960. Les 6 anciennes provinces oyo ya 1960. Et mokambi na lelo mokambi oyo ya archidiocèse ya Kinshasa ezali cardinal Mosenyi. Oyo normalement na ndenge biso tozokoloba oyo démocratie oyo déjà azali il faut abima na retraite. Cardinal azali mosali, donc mosali ya Nzambe, mais il représente azoko représenter nde pape azali mosali na koki koloba parce que balongola kabango oyo bino bomona ke muta komi cardinal balongoli ye bague oyo yazali comme mosali ya église po akoma mosali ya pape yende muto azoko représenter pape na République démocratique du Congo. Donc, si comme azalaki na archidiocèse étant évêque, le loko a commis cardinal, a participé à 75 ans, il faut otika d'activité. Donc, voilà un peu ma rôle oyo ya église. Mais pourquoi laisser et que batanga ka message ndengwana que ba message ezouta et pas ya cardinal dans des églises empêchant les gens au côté d'Abatou, bah kende ko s'enrôler te.
Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, na kokata yo po ete na l'excellent yo motuna moko euti epai ya Monsieur Gabriel avant di bongo na ville ya Paris na mboka France akomi boye. Akomi ndeko yo moto ozali koloba na émission oyo nazali kotuna yo question moko parce que naza ko comprendre te na makambo yo za koloba na oitali bongo ba prêtre catholique yo ozali à distance à 7 et à 8000 km libanda ya mboka ndenge nini yo okoki koloba ba makambo oyo ezali koleka na Congo alors que yo ozali sur place te ozali nde kolinga kosala ba propagande ya lokuta contre ba prêtre catholique ou bien comment? Quand est-ce que un prêtre catholique akoki koloba ba biloko ya boye alors soki ba biloko ya boye eloba maki ndenge nini na Congo kuna tozali pe na ba chaîne ya télévision ebele ba koki pe koloba likambo ya boye te pona ko liebisa ke ba prêtre catholique ba komi ko déborder mais yo ba makambo yo zali koloba yango nazali ko kamwa oza ni na Congo oza ezala te na région moko ya Congo ozali te oza kuna te mais nazali kokamwa ndenge nini babiloko ozali koloba ezali nde kaka mpona kosala propagande ya lokuta na oyo etali bongo ba prêtre catholique. Ok, monsieur Pierre Maziza malobi ezali epai na s'il vous plaît. Merci papa Roger na ko remercier pe ndeko Gabriel nakanisi lelo information ezoko circuler oyo pe ngai nazoko loba ezali pas dans le sens ya ko nuire basango mais c'est dans le sens ya koyebisa bango ke likambo wana likambo oyo ngai nazoko loba ezali ya solo lelo tozali nini lelo tozali lundi le 1er obengi mutu na tongo bosololi na ye lobi nga lobi lelo ezali mokolo ya yenga pona nini okeyi meste pona nini okeyi meste mutu ayebisi yo alobi voilà na messe je préfère maintenant aller na messe ya samedi parce que voilà sango akomi na maloba ya boye akomi na maloba ya boye na dimanche natangi kombo ya paroisse nakanisi le paroissien ya Saint-Pierre oyo bakenda bazalaki en fait oyo bakendaka messe ya dimanche na mikolo oyo na baposte oyo uti koleka bako comprendre que maloba oyo nazoloba ezali ya solo je ne peux pas inventer nakoki ko inventer likambo te lelo même ba oyo ndenge nazokoloba boye ba oyo ya majorité nakanisi église wana ezali kaka ba opposante ezali pe na bato majorité même ba message mususu oyo tozo en fait oyo bango bazotinda basango ba message mingi awa na poto bozalaka bokumisi mosengo atindaki lettre moko batanga na ba église ya boye nakanisi ekomela kabino oyo pe nazokoloba c'est ça la réalité mais pona nini le danger doit venir de là danger wana ezali nini lelo toyebi que na ville ya Kinshasa d'abord population ezali ya mingi batindi basanrole te ndenge na nini na 2011 bazalaki 3 millions d'électeurs et que awa bakita mais na balabala ndenge batu oyo babimaka soki otuni bango Jean-Marie, par exemple, Jean-Marie Lukula, c'est aloba yango pe ba vidéo ezali. Alobi ba kote ye na bureau alobi me yo ndenge nino bimite. Biso to ponaki yo, biso to linginde yo ozala wana na parlement. Après réflexion, il y a tuni bango. Parmi bino banani ba votaki ngai. Donc très peu
sur 20, 3 personnes, comme Bazo Bimal, Atuni Bao, Banang Bazana, ma carte d'électeur. C'est seulement ces 3 personnes. Mais bah, oh, balingi, comme la présence naïe, alors, mais avant bon mon d'abord, la première chose à faire, c'est de vous enrôler. Vous avez la carte d'électeur, oh, ils ont fait ça, pouvoir, il y a pour voter. Donc, Namo, il y a des lots. Tout le monde a des politiciens ébellés. Bazoko Bimako, ça la campagne. Que Batouba s'enrôler. Qu'on s'enrôler, d'abord, Nambo Cannabis, carte d'identité exacte. C'est nécessaire que na ville n'est pas Kinshasa, que Moutouaza na carte d'électeur. Makama ezali, Moutakwe Nanzela, bayebi identité na été. Et cette carte d'électeur, ezali neti, carte d'identité na été, parce que l'identité est là-dedans. Malgré Nenge Tolobaka, awa, carte d'identité ezate. Awa na poto, carte na yo parfois, na Belgique neti, carte ya mutuelle. Ils appellent identité na yo mobima. Carte il y a permis de conduire. Ils appellent identité na yo mobima. Na France c'est la même chose. Donc, Tokoki constater que maintenant il y a des gens qui se promonent pour passer la campagne, il y a enrôlement et que basango na église, passer la campagne que batouba que de s'enrôler te, banana makambu ya nino anate. Que le gouvernement c'est de l'intoxication, le pouvoir, donc tout le bac na église na biso, on doit prêcher l'amour. On doit prêcher l'amour. Bakoki ko prêcher maloba mususu te que y a amour entre les hommes. Donc il y a un ndeko Gabriel ezali makamute tokoki ko inventer. Mais ngai eshokati eshokaki ngai très fort de mutu azana Kinshasa ayebisa ngai nde mwana. Alors que tu as Kinshasa population ezali. Mais il y a des gens, il y a un nga lobakina dès le début que neti batu mususu lelo tokoki koloba nous savons banani batikali na église catholique oyo biso to bengaka maison mère ezali okomona okokota kuna ba maman légionnaire babilo. Donc c'est un peu la génération oyo ezali ekola mwa moke, génération oyo yakala ba jeune mingi okomona bango na ba église de réveil. Yango nde nazokoloba que on ne doit pas instrumentaliser parce que batouana basi bandimela église catholique et que lelo bakotisa bango na mutu que le gouvernement ou le pouvoir et puis pekisa bango bakende ko s'enrôler. Et quand ils ne vont pas s'enrôler, bango bakozwa courage ya ko publier ba résultat comme on l'a fait en 2011. Ozomona, c'est ça. Lelo, d'interférence oyo ya église catholique. Tomoni yango. Banome mutu. Na etika oyo bango. Basukaki. Mais ils sont encore revenus. Abbé Cholé, je vais dire, il n'est qu'un ouvrier à niveau Yasenko. Un ouvrier. Parce que c'est une association des évêques. Yo bazwa yo ozamusali. Mais tozo mona ye partout. Il de Gorée, yende mutazala kikuna. Mais toloba na île de Gorée wana c'était pour parler de l'église. Donc eloko wana biso ba congolais il faut to sala. Il faut to sala très attention. Il faut tout ça là, très attention à ce qui concerne c'est notre église. Ezali église Yabasangote. L'église est là et Ezali Yaba chrétien. Le Congo est là, c'est pour le peuple. Ezali Yaba dirigeant. Parce que ceux qui le lotent monique est danger, Ezali. Nandenge bango bazo komeme la biso. Batika. Qu'on prêche l'amour dans les églises. Parce que les lois est comme il faut gêner peut battre belé.
Et comme il gêné bateau belé. Voilà un peu Papa Roger na répondre à la canisse na motuna yandeko Gabriel. Ce n'est pas une invention, c'est une réalité, ce sont des informations sûres concernant ceux qui prêchent, ceux qui message, il y a église, na kati ya ville à Kinshasa. Merci, monsieur Pierre Maziza. Natango na baluki bongo epai ya monsieur Denis Kakoka. Na koyebisa pena bandeko bozali kuna kote ya boîte o bozana mituna boko makalibela po ete natanga kayango. Monsieur Denis Kakoka malobe ezali epai na yo, s'il vous plaît. Oui, papa, merci papa Roger. Nalandi de Komaziza na bokebi nyonso. Na makambo oyo ndeko Maziza wuti koloba ezongisi ngai presque 2 ans en arrière. Parce que mukolo oyo toyambaka Francis Kalombo awa na radio Zumel 1000. Mukolo yango kutunga na tombokelaki Francis Kalombo. Mais l'émission ici là qui l'air wana bango ba witaki kolongwa na majorité na gangeli ngalubi bino au juste makamunini bozolukela na côté ya bokonzi mboka l'air émission ici là qui Francis Kalomba bengaki biso presque biso tozalaki na dini mukolo wana kaka oyo Francis Kalombo apropozaki biso leti tozala pour Moïse Katumbi mbongo ezali na maloba na ye alobelaka biso batemwe bazali ndeko oyo tozalaki na bango mokolo wana na forum ifo toloba bosolo alobi boye nani monseigneur Monsengo wazalaka na kanda ya président Kabila ona nini mokonzi ya mboka anomaka ndeko na ye te ministre ndeko nani Kaniki oyo soki lere émission kokota ali Francis Kalomba akoyeba maloba wana oyo alobaki yango wana tozolobaki ngai namona kaka ke basango deja soko totali makambo general makambo oyo ndeko Maziza wuti koloba basango bazali politiquement na kati bazali banda te Monsengo azoko pratiquer politique parce que mokonzi ya l'église catholique kuna ezali nde Monsengo est impliqué à 100%. Yango wana turo kuna na lobelaka bino na lobaka kanda ya Monsengo ezali même na côté ya mokonzi ya mboka, même na côté ya papa, même na passé batu oyo ya ce gouvernement par exemple oyo ya Mosé banani, même na batu gouvernement ya sikoyo na gouvernement ya Kabila. Exemple na pesi oyo ya nani oyo akufaki oyo bapekisaki kutu kofongola même cathédrale ezali basini Monsengo wana tala maloba oyo oyo benani président ya Senko akendeki koloba na tribune ya Nations Unies ezokolakisaki église catholique alingi komema mboka na mobulu
église catholique azali membre ya rassemblement bazali 100% bato ya rassemblement lere nani ye akendeki kuna soki olandi maloba oyo Katumbi azokobimisa na monoko na ye. Oh, le président Kabila n'est pas légitime. Légitimité na ye esili. Le même maloba évêque ake koloba na tribune ya Nations Unies ke légitimité ya gouvernement kuna na Congo nyonso tu eza na mai, sauf légitimité ekouta wapi na makambo ya dialogue oyo na bango interdiocese wana ezali komema mboka na mobulu. Yango wana naza kokebisa même bato ya gouvernement nga lobi bokeba Senko wana ekobota bamonstre ya logo ya Senko, parce que déjà dès le départ Senko azalaki te ke o azalaki au milieu du village, non. Senko azalaki déjà comme na Libanda, il est considéré comme une opposition à Kabila, au président Kabila. Yango wana ozomona ke basango bakomi kopratiquer politique mpona nini mosengo ye azalaka na esengo na président ya république te, parce que bango bato baya kokata bifitek na ye leri ye azalaki na makambo ya conférence nationale, ye azalaki comme président ya assemblée. Mbongo oyo ye aza kozwa bani moto aza kozwa 300 na l'époque $300 par jour. Yo kanisi ke na mutu oye kolongola ye bifetek na monoko ya azoluka ke olongoli bifetek na monoko na nga pesa leki na ngai. Cela veut dire que sikoyo ekomi politique ekomi na kati ya mboka ke mutu na mutu aluka libumu soit ya famille na ye ou soit ya ye moko. Yango wana ozomona ke même bevêque bazwaki wana makambo oyo ya dialogue bango balobaki esika biso tokolia mpe balari ya ngoji. Mais politique ezalaka mpe na bacaprice nango. Ozomona ke même makambo oyo ya bakamwana nsampo wana banini tout ça baprofanation ya baeglise na bango mpona nini turo kuna ndeko moko atunaki motuna oyo nga nalobaki ke c'est le retour du manivelle. Mpona nini po baevêque na biso bazalaki impliqué déjà na makambo oyo ya lettre wana, bazalaki impliqué, bayebaki bien ke Félix aza pion ya nani ya Katumbi. Po soki Félix azwi ki gouvernement tout ça ba directive nyonso tu ekobanokuta bepa na bepa Katumbi. Moto yango mpe ye Félix oyo bakende kotia premier ministre, il faut voir niveau d'étude nini aza nango, niveau nini ye azali na expérience. Yango wana ozomona ki batu baevêque banani tout ça bazokomema mboka na mobulu, bazali complice, balingi kobalikanize mboka,
alingi désordre ezala. Histoire ya mboka na biso. Église catholique azalaka toujours à la base du malheur. Même na tango ya oyo baza koloba batango ya baflamand. Mutu aza koteka batu. Par exemple, osali eloko boye. On tubela. Yo tubeli lobi 2 jours après baye bokanga yo. Et ça dit nini? L'oreille du diable, l'Église catholique. Normalement, ce qui total malam, le monseigneur Monsengo, qui est là, il est au Congo, et tant que qui? C'est un représentant de y a pape. C'est un diplomate. Oye Bayango. Bato nous surtout oye basala kana 5 wana. Ba membre ya 5 wana. Bazali banane. Ce sont des diplomates. Na 5 ans. Drapeau ya mboka nini epepa kawana. Eza drapeau ya Vatican. Ekomi sikoyo basubalterne na bango bazokopesa bango bandingisa po bakotisa mboka na mobulu. Makambo ndenge wana tokoki kotika yango te. Surtout biso bato ya Radio Zumel. O biso tozali makila na biso ezoko circuler na nzoto na biso ezali. Nous sommes des patriotes à 100%. Oye totie yo na contre mur. Okoko banga teke za sango nini rien. Poto mboka toza na mboka moko. Soki to bomi mboka wana toza nyango pe ya libela. Alors il faut toza la vigilant. Merci mille papa Roger. Donc c'est le maloba po ndeko maziza ou bien ndeko profa soko aza na makanisi pe ya kopesa a pesa. Bon, merci papa Roger nazong c'est le maloba. Merci, monsieur Denis Kakoka, monsieur profa de profa Topesiopé Maluba Nalumbangu Penda, s'il vous plaît. Merci papa Roger. Merci na papa Maziza na exposé na petit peu merci na papa Denis. Bon, soki papa Denis ya alobi ki azongi 2 ans na makambo ya basango yo. Ngai na kozonga na sima penda tango yo le roi Léopold II azokoya ko banda mission na ye na Congo belge. Ayaki na basango. Ndenge papa Denis alobi te toujours bango bazala malheur na biso. Donc bayaki na basango apesa bango discours wana mutu so ayebi yango. Bapesa bango ba instruction o ni ba kosala ba verset ni ba kopesa pour kolalisa peuple na Pongi ndenge nini ba ko se comporter avec un fouet à la main. Donc il fallait quand même basango baye ba kozala humble baye ba ko se effacer batika na kati ya l'église to na kati ya Congo tozaka na religion catholique tozaka ba religion ebele. Soki bapesaki bango, soki Kabila apesaki bango mission oyo apesaki bango wana. C'était pas de bon cœur. Bango bakanisi yoko bapesi bango pena mission pena balingi kutu bakomisa ngo na institution donc et comme il y a libela bazalaka toujours libela facilitateur. Mais ça c'est rêvé. Bazalaki Kabila apesaki bango kaka parce que ayebaki bakokola bango pe makambo te. Pe yango bakoki te. Ozomona. Et puis Kabila tango bango sa biloko wana ayebaki na ye de quel côté ils étaient ayebali nango et puis yango espèce au moins na sikoyo
donc bazoko sala wana bazoko bomba na kaka nzoto na ndenge ya ko lutter pour mbongo kaka mbongo baoke na mbongo pe wapi baza pe na bana pete baoke bakosala nango nini oyo bazolinga mbongo kaka mbongo baoke na mbongo wana wapi vraiment eza pasi mingi na basango bazoko bepisa kombo ya nzambe bazoko donc bakomi aveugle mpenza miso ekufi bango bazomona lokola tout ce qui rentre dans leurs églises baza contre Kabila. Ce n'est pas ça. Bato nyonso tout te baza contre Kabila. Bato mosusu bazali pour Kabila, mosusu baza contre même. Sango asalaka politique te. Sango asalaka politique te. Sango azali na makambo na bango oyo bango bako kosala oyo mpona koteya bandeko. Mais soko otali kaka dongi banda kala catholique surtout Mosengo toujours azalaka na problème na côté ya Kabila même na azalaki toujours proche na papa na Kombe Tshisekedi donc ozomona que peut-être lokola ndeko Tshisekedi pe azalaka na bango peut-être lokola ndenge bango bazalaka que tangu mutu na bango azali quelque part il faut kaka appuyer ye na éviter mais en tout cas oyo bazosala ezali vraiment eza soni mingi donc soki lelo oyo ndenge bango bazosala protestant mpe alobi asala oyo ya marke na ye musulman mpe alobi asala na ndenge na ye ekomi anarchie bako koyoka teke bamona atake donc ils s'en foutent na adepte na bango oyo bazali pro Kabila ils s'en foutent de donc bango etali bango te soki baza na pour Kabila etali bango donc balongo na bango bango kaka mbongo na bango oh Moïse asa pesi bango donc babomela ngo nzoto mais c'est malheureux vraiment et puis il se permet ya tangu Mosengo ba créer awa na créer cardinal awa Kabila atindilaki ye bakende kosoutenir ye tomonaki bato bakende kosoutenir ye ebele mpona ntango azongi na mboka bayambaki ye na ndenge ya kitoko donc ya aza kosanfute na bato nyonso tu wana kele motema mabe bato wana bazaka nango bakokolakisa te basala ata kokashe rien bango bazolakisa yango mpenza kolie mpenza boye kolakisa mpenza penene ke ils sont épris de donc na sentiment moko ya vengeance contre une personne mutu mpe yango basali mpe bino eloko te bino mpe bosalaka politike te bato mosusu basalaka bamakambo omoni lokola bato lokola banani oyo nani Francis Kalombo aza kosala bamakambo na ye aza kobimisa nanu aza kobimisa me mobimba mpena boye te azoloba kaka aza nanu na kote ya Kabila entre temps asa longwa na ye kala me bango basango donc kobimisa kaka donc vis-à-vis bomona na bino on dirait batie bango mwa donc eza peut-être kaka nzambe azolakisa bato bamona ke botala nzela obino okenda parce que bazokomema bato ebele na perdiction donc nzela ya lifelo ezofungwama ezomema bango nde bazokomema bato nzela wana ebele atata eza donc nzambe aza na kanda ya ndenge wana parce que nzambe alingaka bato masumu te bango bazokamata bato ebele bamema bango nzela ya masumu nzela ya lifelo eza normal te il faut bayeba kose doser bayeba kose retenir que ils sont pas là pour ça bamusicien na biso abetaka susu te balobala bango basala politike te parce que bakolo mokili balobi boyeboye mais bango pourquoi bakozala na droit ya kokende kosalaka politique entre temps eza mission na bango te mission na bango ezali mosusu eza ya koteya bato et puis toza kaka na catholique te na mboka toza na baprotestant toza na banini bakoki kopesa mission ligne ya facilitation na kimbangisme bakoki kopesa yango na musulman bakoki kopesa yango na baorthodoxe mais comme bango kowelawela o tokokende kozwela bino bagros poisson boyeboye bake kozwa bagros poisson or c'était pour leurs intérêts seulement mpona baintérêt na bango mais tout ça bazokokanisa ke ntango bazokokumisa bango balobi ils ont fait un grand travail bazokoseka bango nde koseka mais
mpona kaka kozala poli bazolobela bango ndenge wana mais il faut baza mayele il faut bayeba que ils ont échoué dans leur mission donc baza kolinga kotia mboka na perdiction ndenge papa nani alobi ke tozaka na mboka moko soki biso tokolanda kaka bato oyo totala kaka boye bango soki ebebi wana bake na mboka na bango baza na mboka na bango ils ont leur pays la Vatican mboka na bango ya mwana bango kuna so bake na bango bake bomba na kuna c'est nous qui allons rester bango baza na bana te oyo bango bakolela baza na bana te donc bake na bango na basi na bango na banani bakei na bango bake kofanda kuna mais biso bato kotika na face alors bafanda na ndako na bango epai bazalaka kuna bakende kofanda kuna batika mboka etambola na bato bayebi mosala ya kotambusa mboka epai moko te tomona religion catholique batelemisa eloko etelema mpe esimba eza te baconférence totalaki awa esuka nango kaka na nzela bamakambo nyonso tu basalaka esukaka kaka na nzela donc batika koambrouye bato batika koambrouye bato bazala na point na bango basala mosala bango oyo nzambe atika bango basala ekosala bien eza nango te bayaka kaka koambrouye bato kotia mobulu mboka eza nano deja na baproblème bango soki baya soki babakisaka te eza na malamu te donc oyo nga nazali nango ka yango wana merci. Merci, monsieur Profa des Profa. Monsieur Pierre Maziza, na banze uti kolanda, monsieur Profa des Profa, na oyo a uti koloba, pe ulanda gilisusu, monsieur Denis Kakoka, na pesio maloba, soki ozali na point de vue à kopesa, mais nazali koyebisa déjà na bateau, bazali côté à boîte, soki mitune ezali beaucoup mayango déjà libela na zwakta, kutanga po ete na lexe yango na monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, malobi ezali pa na yo, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger, na remercier Bandeko Denis Kakoka na Profa de Profa na ba intervention na bango. Mais oui, ce qui totali l'église catholique parfois batwebele baye bakate, c'est parfois parmi l'église oyo l'état a tchaka maboko mingi. Et surtout ba évêque wana. Bozomona bango na mituka oyo ya minene. Mais parmi tout kawana et vous travaillez pas à l'État. Quand on nomme quelqu'un évêque, l'État congolais a l'obligation, si je peux dire comme ça, a l'obligation, il y a coupé ça y est moutou kapona itinérance naie. Mais nyoso wana bango bandima akakate. Oyo, ya tout le monde a calé l'hôpital Saint-Joseph, oyo ya limité. Erwana, le cardinal Malula, Azotambola, na moi, ce qui, tolo banini, na moi coccinelle na ye. Moputa tuni à l'obi, ah, yo ozali, ozotambola kaka na coccinelle oyo ya kala. Ya lobi oui. Abi awa ba nommé yo cardinal. Yo olingi nasala nini. Ya lobi pesa nga mbongo. Mbongo wana c'est ce qui a servi na hôpital oyo ya Saint-Joseph. C'est le cadeau du cardinal Malula na population ya Kinshasa. Mais l'élo ce qui totali avec le recul, Monseigneur Monsengo a été président de la conférence nationale, $300 par jour. Conférence où on dirait ce qui 2 ans. Et là, on a sali pour na bana Kinshasa. Et là, on Asomi babaline pour la famille naïe. Est-ce que ça dit ça vraiment pas na Kinshasa? Donc Tolo Baka, l'église doit jouer son rôle. Rôle naïe ezali d'être au milieu du village. De ne pas soutenir les opposants parce que yé azali na ba intérêt. De ne pas jeter ndenge basokolo bana lopoto pavé dans la mare. Oyo ndenge bango basalaki
que des ordres ezala mais bango bakozwani baliwa ya batu oyo na Kinshasa en cas de désordre et rapportaka bango nini peut-être sur le plan mystique na yebite et rapportaka bango nini yo oyebi kaka ke likambo oyo ndenge nazokomema boye ekosukela nga mabe ezali neti yo mutu okoti na autoroute ozokorule na sens inverse bakobenga yo nani awa na poto ekoma ya un conducteur fantôme mais évêque basango bakomi conducteur fantôme parce que bazokotambola te na alignement bazokotambola na ndenge ya malamu te bakomi neti conducteur fantôme. L'église mutu ayaka wana ndenge tolobaka mutu ayaka kotika nde mikumba na ye epai ya Nzambe azonga na ndaku pepele me bino basango siko bokomi kopesa batu mikumba azonga nango na ndaku. Vous chargez les gens au lieu que quelqu'un puisse venir retrouver la paix dans l'église. Batu bakomi komona ke ate malamu la kende nanga kutu église wana te ate nani sango on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas voir sango nini ya kosala messe lelo pour ne pas que y ait akende église. Pour réfléchir, c'est difficile de dire que vous avez vos opinions politiques comme tout le monde. Ce n'est pas pour rien, mais c'est l'abbé. Papa Roger, d'ailleurs, il faut boyer un abbé ne devient jamais évêque. Abbé a comme un évêque, a parfois kiré à paroisse, a comme un évêque, parce que ceux qui deviennent évêques, ce sont des prêtres. Donc, il faut qu'il y ait un fonctionnement de l'église. Abbé Chole est travailleur na niveau ya Senko, bazouye comme secrétaire porte-parole. Il n'est pas membre de la Senko. Akoki kozalate po eza association lingomba ya ba évêque. Ye bozo benga ye abbé. Abbé c'est un monsieur comme tout le monde. Ye akosala ba veu na ye soki ya obéissance kaka na kotosa hiérarchie na ngai na kotosa. Mais combien awa na poto bino moko bozo mona babe o ya biso ba congolais moko kutu tokuta naka na ye baye aba ebiso alinga te bo benga ye abe po akata makinu awa kondima te hein ba danseuse kutu ba ningisaka loketu ndenge wana te. Donc alingi te ke baye aza monsieur l'abbé na poto alingi te botika ya vivre hein tout ce monde awa na poto kutu je crois que qu'est-ce que influence l'église catholique et soko diminuer mingi. Maintenant ba missionnaire awa na poto c'est plus babé oyo bazo uta en Afrique. Ici il n'y a plus de vocation. Est-ce que makambozo tambola malamu te na bamboka oyo na biso kuna un abbé d'abord ce qui a abbé azali wana ce qui a na intérieur même chef aleki kutu chef de secteur donc azoko mi mona au-dessus ya mibeko mais boto si wana ce qui ba konzi à l'état bazoko to sabino. Essayez aussi de vous respecter. Vous monatez que bino boza au-dessus de la loi.
au-dessus, il y a loi. Non. Parce que les lots, tu vas défendre. On ne respecte pas le prêtre pour la bouillité. Ce n'est pas question, il y a respect. C'est d'abord le prêtre doit se respecter. Makambu nini prêtre boni bota na Kinshasa wana esila kaka ketobongisa ngo na sima ndako bavandi babongisi mwana akola ngai na kosalisa ye akotanga kelasi na ye ngai na kosunga ye. Donc combien de pères tout début couple ébélé moi si diacre maman mobali pe diacre mais maman makangu ya sango. Donc toujours vivre babiloko wana mais mobali moyen à l'obésité pour azo vivre peut-être na moi epakolani oyo sango azo pesa bango. Soyons quand même conscient na ba rôle oyo nzambe soki yo okei na mulongo wana eza na mutu a forcer ki ote. Ce n'est pas ton père qui t'a forcé de devenir prêtre, mais essaye soki eza vraiment vocation ya solo essayer kotosa liloba ya nzambe kotosa yango na Congo wana. Nous si on doit défendre l'église catholique actuellement, c'est parce que mabe eleki oyo bato ebele bakomi koki. Tous ces gens oyo tozomona lelo na ba église de réveil soki otuni oyoki ba baptême oyo bazopesa na ba église de réveil oyoka bakombo kala oyoka soki Isaac Sarah boye. Donc oyoka bakombo ya kala o ba Pierre ba Thomas ba François ezali susute. Et ces églises là bazo okende o baptême oyo église catholique moi litanga ya mai eza ya solote yo pena il faut ba o dinda pena na mai ya kalamu ou bien na mai ya njili wana nde baptême ya solo. Mais pourquoi au lieu bino boluka batu baya mais maintenant ba prêche na bino ekomi ke batu bakima lisusu église ezali malamu te et simplement pour la politique. Aujourd'hui on ne peut plus kakoka lobby, on ne peut plus vous mettre à l'écart. On ne peut parce que manifestation nyonso na Kinshasa okoyoka bazoko associé église catholique. Oyo ya opposition, qui n'a jamais entendu ça? Qui n'a jamais entendu bazoko associé bino? Bino pe moko soki boza vraiment batazo lobite bo sangisa biso na makambo wana te. Bo sangisa biso na makambo wana. Lelo tozoko vivre tout ce que nous vivons lelo. Tout ce que nous vivons lelo ezali ezokouta d'abord na église. Banani bachaki désordre na seni wana. Pourquoi l'église catholique n'a pas soutenu? L'église catholique baboyaki ko soutenir abe maluman ti a ememi na liwa. Pourquoi on n'a pas soutenu? Mais lelo bino bozo linga que l'église puisse jouer un rôle na sensa. Oh ya accord wana. Bino bolingi ko jouer rôle. Pourquoi l'église est sortie na cité ya Union africaine? Pourquoi? Bokei na conclave lelo bokoki koyebisa biso qu'est-ce que l'église
a donné comme idée ya malamu na conclave oyo ya limité oyo bino bokendeki bolobela biso makambo oyo bokendaki kosolola na l'île de Gorée boloba yango peut-être sima ya bambula. Aujourd'hui on sort Félix comme si c'était le plus intelligent, mais na évité profa donc lokola héritage yango ekomi kaka ya spontané kaka boye yepe Félix a commis docteur en droit, docteur donc na makambo nyonso. Il n'y a pas de gens plus intelligents na rassemblement et que lelo basango baya ko boaka o et suivre et violer accord wana et violer accord bino na mutu bozalaki nango na nani. On a fait un choix, on a dit que cette personne-là ne doit pas être conflictuelle. Ce qui vraiment basango balaki batu oyo basangisaka batu biso to belelaki awana radio Zoumel Mil tolobi pour mboka et avancer malamu. L'IDPS doit d'abord se réconcilier avec les parlementaires naïe. Nous n'en serions pas là. Place de komi. Basami badi banga bazongi na lingoma na bango. Lelo Félix, qu'est-ce que ça lui a rapporté? Naliwa ya tata naye fait président de la République, M. Etienne Tshisekedi. Ndenge bango babandaki kolinga. Mais c'est comme si Nabato Babeta Kampunda on misait sur un non partant. Ils sont aujourd'hui perdants. Félix Touana, ils sont perdants. Kota quitté dans le Parlement, ils sont perdants. Et aujourd'hui, Félix, s'il est invité dans le Parlement, il faut aller au Sony. Il faut aller au Sony parce que c'est parler du peuple wana, il a demandé yé à kende qui na groupe na yé na staff na yé ke ba kende ko tumba a kende ko tumba yango. Donc il y a des endroits où au commis est interpellé balié ya crime au commis au lobe na linga et si ka okataka mutu lelo basango, ils doivent faire très attention. Ils doivent être au milieu du village. Au milieu du village. Même bazalaka na parti plus. Même aux zalaka na haine ya mutu. Yeba ndenge ya ko manifester yango. Ndenge ya ko manifester yango mais lelo et comme et la raison penza exacte. Preuve mubake yewana lo aye oloba alobi makambo ebele to lobaka oyo ba lobaka na kombo ya président de la République ezala ya lokuta. Qu'est-ce qu'il est allé découvrir? Posez-vous la question. À découvrir nini oyo lelo odie parfois du fond de toi olobi amutwana nazalaki koloba pamba. Nazalaki koloba pamba. Na moni papa Roger Baché émission a Félix alobi ngai na kuta azape kutu na numéro na ngai te. Aza kutu na numéro na ngai te. Mais la vérité est que marqué à Koutana, chef de l'État. Il était conduit par l'ambassadeur. Et quand il nie ça, l'ambassadeur a même qui a zozoyonai. Hein? Yangonde nani Etem Kojo alobaki, alobi les politiciens congolais yo outi kozala na ye
azo bimaka kalibanda wana me yoka interview mais yo obengi na téléphone otuni mais qu'est-ce que tu racontais là? Ah, donc voilà les mots. Donc on prend le peuple pour des cons. C'est ce qu'eux veulent entendre. Yangone bango balingi koyoka. Qui pouvait croire que Fayulu a que ne côté Fambongo na famille ya André Kimbuta. Avec tout ce que Ye Ebimakana Muno comptait. Qui pouvait croire ça? Donc, biso ba Congolais, il faut toye baka. Ngana moni. Parce que biso zo sala makambu. Moko, quand tu reviens à la raison, lelo na moni vidéo moko ndeko moko azoko réclamer à lobby opona nini babetaki garçon na conférence de presse ya bani. Mais on a frappé des gens bamakila ya batu boni etangi na ba combattant oyo. Combien lelo chatu maye wana akoma kotambola na eloko tabakata ya soki sentiro soki carapace soki nini likolo ya nini na nzoto. Donc chatu ndenge azawana soko beti likofi ko kansate wo beta na nzoto okukuta na soki béton o soki plastique alataka na nzoto il faut atambola na ngo. Tout ça, il faut te réfléchir. Les vérités commencent à sortir maintenant. La vérité, awa soki komba yango e komi ndenge nini. Boy, mais méthode oyo ya kobeta ya kofinga batu. Mais euti na komba. Lelo a vérité ekomi kobima. Ekomi kobima. Soki olandi kaka bango moko ba combattant ozoyoka olobi biso moko tozali na base tozuko mboka na biso kamwena sa awa bandiko baloba kiti balobi bokeba bawewa wana kamwena sapukuna ezali kikuluna ndenge tokoki koloba na Kinshasa wana pe bakuluna wana pe bokoyoka bakokoma pe abiso pe bakamwena sa bokoyoka yango na aliru oyo bapolitisien bazokokoni bino bokanisi na kopesa mot d'ordre wana akopesa na bakamwena sa. Ce sont eux bazali déjà na ville ya Kinshasa wana Bokeba, tu crois que Moutou Oyo Azoko raisonner? Il peut aller, maman Azoko te Kangouba naye, au beti, Sanyangouba maman coup de pied, parce que, à cause des revendications politiques, qu'est-ce que cette maman a à voir? Maman Oyo, neti maman na yo nandaku. À la politique mon colonie. Donc totika bamakambo oyo alir oyo biso tozo kende biso mboko tozo koluka mboka na biso ekufa. Et si lelo nous faisons gaffe quand on va toucher la capitale wana et si awana ba mindele consigne pésamment. Un terroriste n'est pas arrêté. Donc, ce va arrêter aux la chance. C'est d'abattre. Ata aux okima. Bakitisiyo. Mais nabiso, moi quoi koufi. Droit de l'homme. Donc, biso tozo ko vivre babiloko moko oyo et salamana mokilité. L'Église catholique ne peut pas
ne peut pas être là-dedans. Akoki kozala na kati wana te. Kopekisa ba maman, kopekisa ba papa, kopekisa ba jeune, n'allez pas vous enrôler. Ce gouvernement et ezoko intoxiqué bidou, n'allez pas vous enrôler. Mais c'est Etienne Tshisekedi l'a dit na 2005 pour na référendum na constitution. Oyo lelo tantôt balobi constitution wana il faut tout respecter en haut. Tantôt bobandi combat au respect à la constitution. Lelo bosuki c'est l'accord qui régit. Ils ont coupé sa légitimité. Légitimité, c'est quoi? Légitimité, et c'est quoi? Légalité, c'est quoi? Botiki Kengo, Kengo donne 5 ans, autres qui les 10 ans. Et c'est seulement maintenant, Bozo Koloba. Bozo Koloba, bani, mais Bozo sont bons. Bozo sont bons, ya oyo makambo, oyo, et ça illégitime. Donc, cet argent que vous obtenez, c'est aussi illégitime. Bozo yangote. Bozo yangote, attends un mois, ya pas ma bolobi bon, tout ça illégitime, tout ça bon. Mais, ceux qui va salir mwana au mona muta, ils ont droit nangai. Mais droit. Ce qui droit et aux ana droit, c'est que tu as aussi des devoirs. Awa baloba ki to pesa mbongo oyo ba to zwaka e ko salisa bato tant soit peu na mbujimai. Tant ça soit peu. Mais bimi ça peut ba œuvre oyo sali na mbujimai yango. Otongi bekol bon. Vraiment, eza pas si mingi Papa Roger. Na kanisi biso ba Congolais. Nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience même ezali basango ba professeur ya université. Tozali na ba professeur ya opposition, tozali na ba professeur ya majorité. Et s'ils enseignaient ba tendance en ayant un penchant politique, par exemple na ba cours ya droit, na ba cours ya histoire, mais mboka na biso tokokoma vraiment divisé, et l'église doit rester au milieu du village. Donc et comme aneti ba église oyo ba église ya réveil oyo bate ya kaka mabonza dim ce qui bate dimanche oyo côté ya mabonza dimanche oyo boya eza ya fin du mois eza pona dim mabonza dim non, l'église catholique ne peut pas suivre ça. Même l'église protestante bakoki kolanda enseignement wana te, bakoki kolanda enseignement wana te. Papa alongwe Vatican na Rome, accueilli ti na Égypte, akekuna, c'est pour la paix. Ce sont les musulmans qui assassinent. Mais le pape est parti là-bas en homme de paix. Mais Bisso, donc ceux qui ont monikaka, l'église catholique, tu te dis, opposant. Ce n'est pas comme ça. Vous devez vous présenter devant des gens en homme de paix, sans penchant. Vous allez net tata. Aye kokuta bana mi bale bazo bunda. Akozwa Paul, ayebisi alobi a Paul. Tika, ye azali leki na yo. Azali leki na yo. Soki likambo, yo vanda o explique ngai. Akepe na François, ayebisi la même chose. Wanaza yaya na yo.
faut kotosa ye pona nini yo mikolo nyonso likambu na ye. Voilà un homme de paix. Mais bino bobimi na Union africaine, bokei na opposition, boye kozonga en disant bosali complot kuna boye kozonga. Fazui ba pesi bino responsabilité. Ba pesi bino responsabilité. Bokolo bateke kuna na opposition mutu ezaka Félix. Et lelo nzambe azomuna. Aujourd'hui, M. Etienne Tshisekedi, paix à son âme, et esprit, a commis esprit. Quand il voit tout ce qui se fait à son nom, à Zoko Mona, et que Yemoko, na esprit na ye, ayebi ke ngana tikati Congo ya Félixité, ou on m'a forcé, nenge katebe katoto a lobaki, bazoko changa pression, bazoko changa yi pression. Ndenge Mobaki a lobaki, quand M. Tshisekedi me le disait devant sa famille biologique. Mais finalement, mais bozoko tambola na mababe yangonde bokomi neti Caïn. Okei Afrique du Sud mabe, okei Angola mabe, okei Guinée mabe, okei Éthiopie mabe. Tu ne trouves pas de solution au komi Caïno. Vanda, esprit, ce que et salio nengwana vanda nano, kende demande la paix à ton père. Awanano akoti ma belete. Osengi olobi papa bolimisi. Awa pe elobamara olobi ata okufi. Ngana golela yote. Okomi na maneti neti bana oyo institut des affaires de maneti ya mwindu. Est-ce que ozo tambola wana ozo lela ou ozo salani? Père na yo akotina na mabelete. Eloba maman Rosalie na kanisi pe aussi au banda ko baba. Et yo quand même le respect. Même à nos morts, ceux qui vraiment que cette lettre-là, et que ce n'était pas, tu n'étais pas le choix de ton père, abandonne. Abandonne ça. Mutu oyo, akolandela yo, azate, abandonne. Parce que ceux qui étaient cette malchance-là, au coquille, donc carrière na yo politique, et coquille aussi là, au bimi penda, na mboulo yoko ya soki oza député obimi pena poser candidature obimi pena na 0 voix ata oyo ya yo moko voix na yo moko na urne ebungi esprit à papa na yo ememia. Soyons quand même sérieux. Tout ça la sérieux mboka wana tolobaka tozali na nkita mais bana bazobebisa mokaka biso moko. Boko bimali banda bo suspendre mututel bo bloquer ba voir la mututel. C'est la politique oyo to vivaki na époque yakala qui nous entraîne des problèmes qui lelo insécurité oyo bino bozocha bozo kamwa o dollar ezo mata ndengeni mais dollar ezo mata parce que les gens envisagent déjà va trouble na moka na biso. Papa Roger, ce que je vais vous dire, na kenara na agence moko. On nous dit tu sais que ya kufi to monike ba trouble et ko bima. Tozo douter même ko programmer ba bateau. Parce qu'il y aura des désordres. Bozo mona. Bateau e yate. La cargaison est mingi et par bateau. Donc, biso mboka na biso c'est nous-mêmes. Nous sommes là, tous alliés, tous œuvrer parfois mingi pour la destruction ya mboka. Pour la destruction ya mboka. Mbongo, muto a commis ba fouti kaka lelo, un député ba azu avion.
aza na poto mbongo wana bozo somba ba billet bozo somba ba billet ya avion bozo ya poto bozo mena masanga na poto bozo lia na poto c'est mbongo wana yango nde il faut ekota en circulation ba mama na biso pe ba sepela ba mama na biso oyo baza wana atekaka kwanga yo olongwe wana économie na biso ekomata ndenge nini yo olongwe wana okeya putinga okeki nkole ata osombi mwa liboke na yo l'argent reste au Congo lelo biso bana diaspora on envoie l'argent là-bas mais ba député na biso dès que bazui salaire na bango ba ye ko fêter na poto et le parlement parlement ya pamba Assemblée nationale au moins je crois c'est une affaire de 300 millions ou 500 millions par an il y a mbongo donc 500 millions wana bon calculer que na 500 millions wana 90% ba député babimaka nango donc cet argent là sert plus na poto que la biso kuna ce que yo kozwa na Sénat budget oyo le batu balobaka budget ya mboka na biso 60% ezali pona kofuta ba gens ya l'état na ba service à l'état na ba institution wana mais ce que balobi 5 milliards wana so ko 60% ça fait combien 3 milliards wana donc c'est pour payer les institutions ba frais ya fonctionnement 2 milliards kaka baluka batonga ba hôpitaux et na 2 milliards wana peut-être yango nde biso tozoko luka pe 1 milliard basalisa ba élection donc ezali pasi mingi pour dire que l'église doit rester au milieu du village, doit prêcher la paix. Que bato mitema ekita mutu a koti église abimi na kimia atiki mikumba na yenyonso epa ya nzambe me bo pesa kabango lisusu mikumba te na ba église bazonga kanango na banda. Voilà papa Roger nazon selo maloba. Merci, monsieur Pierre Maziza. Côté à boîte mitune ezalité, tokomipe na presque na suka ya ba minute na biso po ete tokende kokanga masolo na biso. Alors on attend na kopesa monsieur Denis Kakoka maloba 1 minute eza lokola mot de la fin simana yango tokopesa pe na monsieur Profa de Profa et bongo monsieur Pierre Maziza akokende ko conclure po ete tokanga masolo na biso. Yabutu ya lelo. Monsieur Denis Kakoka, mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci mingi papa Roger. Bon, na masolo oyo tolobi na poko ya lelo. Nga na moni, d'après banalise na ngai, ezali nde partout oyo, que ce soit Basango, que ce soit ba Félix wana. Mobulu oyo balingi komema pour justifier bambongo oyo bazwaki na mabipai oyo ezokobima bipai ya Katumbi o balakisaki iso tozokosala mosala kotoyo oyo tindaki biso tozokosala yango mais ezali nde komema mboka na nzela ya mobulu ezali nde complicité banda kala na babemission oyo eleki nalobaka nalobi Senko ekocreye bamonstre yango oyo tokomi komona lelo to baza bato moko
balingi des ordres pour satisfaire mutu oyo azokopesa bango azokobimisa bambongo mpona kofinanse bango mpona kosalela nyonso tu bazali wana teke mpona intérêt ya peuple congolais ezali mpona intérêt ya bango moko et surtout na côté ya Félix azali mutu moko alela viva ambiance mpona ye azokoluka mpe azokolakisa katumbi ke ngai koto na masolo nazobeta yango bien nzoka nde azokobeta libanda wana biso bacongolais tozongisa bomoto na biso parce que biso moko oyo ngai naza bandakala nalobaka congolais tomisalaka autoflagellation ndeko maziza wuti koloba yango lisusu tomisalaka mabe biso moko wana tozongisa bomoto toluka moyen ke même bakonza les années qui oyo ekoya bambula oyo ekoya baminere oyo ebimisaka batrouble na bamboka na biso baindustrialize yango osikoyo po pour le moment ebimisaka mobulu babomaka population mpona nini parce que ezali pour le moment ezali neti économie babengaka yango nini économie oyo ya likolo kaka ndenge wana il faut baindustrialize yango soki économie ezali économie informelle tozoproduire rien kaka peuple bakufaka gouvernement oyo ya bambula oyo ekoya il faut bazwa décision ya koindustrialiser surtout coltan po kimia ekota na nke etindaka bakende kobomaka bato po bagroupe ya barebele banini tout ça mpona kokende kaka kobimisa trouble mpona kotimolaka baportant wana baindustrialize yango. Merci papa Roger nazongiselelo maro. Merci monsieur Denis Kakoka, monsieur Profa de Profa, mot de la fin. Merci papa Roger. Ngai mpe soki nakoki kobakisa mwana moke nakoloba kaka ke basango bameka koluka respect oyo biso toyekola nango na bomwana korespecte moto alati sutan baluka barécupere yango parce que ezali très important bana mosusu bayebi ke sango aza disons biso tokoli toyebi ke sango azali mutu ya respect batika mbongo pembeni batika te bato ya mike basakanaka na bango lokola bana mike boye eza mawa mingi mboka ezali eloko ya kosakana nango te mboka ezali eloko moko eza très important donc biso toza wana nzambe atie bango mpo bango batiaka bato na nzela soki bango bakomi koderute bato soki bato bakomi epuis eloko oyo bakozwa nango soki bakobanga na bango mokili te mais babanga omwe nzambe batiaka bakura na kingo basimbaka bible basimbaka nini donc babanga omwe nzambe bayeba ke nzambe azomona babiloko bango bakosala soki ezali na nzela soki ezali na nzela te po ntango mokili ezomona deja donc ça veut dire nzambe mpe azomona
tozomona ke bango nzela bazokende yango te donc baluka bazonga na mwa nzela ekozala bien mpona biso mpona bato nyonso tu mpona badepte na bango oyo bakendaka na église na bango na mokili ekozala calme. Merci papa. Merci monsieur Profa de Profa. Monsieur Pierre Maziza, mot de la fin. Oui, merci Papa Roger na ozala mulaite nakanisi oyo tolobi ke basango na biso oyo baza ya bato mosusu te basango na biso ba essayer ko prêcher amour ba essayer ko réconcilier bato ba séparaka bato te baza batata ya molimo ndenge bango moko balingaka babenga bango baza batata ya molimo mais soki bakomi batu oyo bazoko kabola batu bakomi batu oyo bazoko kotisa mobulu na moka ezali mawa mingi bango peut-être étant mibali bazoko subir te bakanisa bazonga zima bakoma batu bayebi ce qui s'est passé na bane 90 bamamelo bazalaki violé bamamelo bakendeki bapiyaki bandaku na bango po bayebi que baza ba être faible. Donc vraiment qu'on prêche l'amour dans nos églises batikako haine ndenge ekomi lelo sango apesaka jamais toliwana ya ko séparer batu sango aza mutu ya kosangisa. Merci Papa Roger. Merci monsieur Pierre Maziza bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso masolo o esangisaki biso pona kobeta masolo ya mboka. Merci na Pierre Maziza moto omemelaki biso sujet ya mokolo mwa lelo pe merci na monsieur Denis Kakoka, merci na monsieur Profa de Profa pe bandeko babolingo tozali kopesa pe merci na monsieur Papi Tamba po ete akatanaki azongeli biso te bino moko boyibi ba caprice ya ba pareil tozali kosalela pe topesi merci na bandeko nyonso balandi biso kote ya boîte kuna oyo pe batunaki mituna na bango pe tolobi bandeko babolingo merci na ndenge bolandi biso ute bandeli pe na suka pe tolobi bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte un volcan qui a moyen bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison Aïe
tuzola sananga beto na beto mozaiko yoyo luzolo yoyoyoyo nokosala Président Bolise tuzola sananga beto na beto mozaiko yoyo luzolo yoyoyoyo Allez, qui sont ça et ça. Jean-René Kolo, Mamalantou. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bango Bigoko, Ko, Salut, ça se. Nono Makandila, Fier, Jean-René, Solane. Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Bimba, Bana Mambo Bimba
bolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.